Coco en direct de Bolo Coco officiel. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolo Coco officiel. USA. Excusez, première fois. Hollande Dorcas c'est Bolo Coco. Kende wana s'abonner. Osera toujours. La notification nanga comme il faut. Et voilà. Bonjour. Bienvenue encore sur Bolo Coco à tous les abakouk, Gaulois, gladiateurs, Gauloises. Et donc, je vous aime tellement. Un grand merci à Balobi, l'honorable Serge Kiakou. L'honorable Serge Kiakou, ya Maman Blandine Kiakou. Nakati ya Lyon, wana mobile ya mandefo a pembe. Honorable Serge Kiakou, merci à toi. Merci à Champion Wadole, à Savani Moiti. Merci à Eclipse Lomingo. Le club c'est Lomingo drapeau à Lyon. Merci à toi aussi. Merci à tous les abakouk. Je vois directement Maman Vera Tulembe. Merci à toi. Maman Karine, Papa Yoshua. Boza Ebele, pourquoi pas à Silla Bissalou Mams. On t'aime beaucoup, maman. Like vidéo, les abakouk, commentez. Boyana Noawa. Boyato Yamba, Maman Delapé. Et Maman Kalunga, ça fait du bien. Naomi Bintou, Toyambi Olisusu parmi nous les abakouk. Venez les abakouk, boyebinde tozalarato lingara. Et kola ki sabatu tout basara passage na bango na SB que to lingara bango toza heureux ou heureuse bango parmi biso ba abakouk to boyara mutute abakouk boyara mutute abakouk yambara mutu nyonso et boya to yambana nu Mama Delapé na Mama Kalunga na Naomi Bintou so na tio na miniature c'est pas que Dorcas Bloko aza contre yo non. Bino nyonso to yambi bino. Si je cite déjà ton nom, c'est que na yambi yo. Les chouchous d'Abakouk, c'est Dorcas, c'est Bolo Coco. Donc, like vidéo, nanga commenté Abakouk na bagolou. Aboye to yamba Mama Delapé, Mama Kalunga, Naomi Bintou, to yamba bango maboko kofungwa mabamona ke oui. Baza la bienvenue parmi nous les Abakouk. Et c'est la première fois, deuxième fois, donc tout le monde na bango. Ba comme ça SB ndaku na bango. Donc, je commence avec Maman Delapé. Maman Delapé, tu es la bienvenue parmi nous les abakouk. Toyambi yo, maboko kofungwama. Pesa biso encore le meilleur. Na yo te bio zara muto show. Muto mangala mabe. Yo soro sili ko batu kakala mabele. Ça nous fait du bien quand tu fais ça. Abakouk boya nanou boya Maman Delapé. Toyamba, Maman Delapé, toyambi yo. Nous les abakouk de Silla Bissalou, Oazali Maman Nabiso, Oazali numéro 1, l'impératrice et la productrice, Oazako produit ba film, donc toyambi bino, boza la bienvenue parmi nous les abakouk, et zalamba liboso tepe ya soukate, tomo narayo. Comme ça SB ndakunayo, comme ça SB ndekonayo, yamba biso babakouk lokola banana yo, ba famille na yo, donc comme ça babakouk pe ya yo. Bon, moi, Barcelone a commis ça biso. Et pour Barcelone, on a appelé un formidable, mais moi qui n'a pas bakouk. Ça nous fait du bien, tout le monde a la reconnaissance, et ça, l'Arabie so bien. Maman Delapé, tu es la bienvenue parmi nous, nous les abakouk, toyambi, maboka kofunga. Donc, en tout cas, plaisir n'angeza parce que na moni, Batwa Sika na film oyo. Parmi Batwa Sika, to moni Maman Delapé. Je commence par toi, Maman Delapé, Bisoto Yambio, osa la bienvenue parmi nous. Continue ko sala musala na yo pesa biso le meilleur na yo la ki sa biso susu oyo zali peut-être ceux qui te découvrir yo na ba site mususu te na SB to découvrir yo to pesa biso susu le meilleur na yo parce que SB eza la classe SB c'est l'international na fingi ba chaîne batute mais je na lobby SB eza international et SB eza classe. Donc, biso na kati SB, elle aura beaucoup na kati avion, pour vendre la première classe. Bon, la kati SB et Kenara Bongo. Merci Maman Delapé, tu es la bienvenue parmi nous. Toyambi yo. Abakouk, like lenga vidéo, bah jamais like, et puis commenter lenga yo bak Maman Delapé, toyambi yo. Et voilà, la deuxième personne, c'est Maman Kalunga. Maman Kalunga, tu es la bienvenue parmi nous. Toyambi yo, Maman Kalunga, maboko kofungwama. Tozali sous na besoin na yo. Pesa biso le meilleur na yo. Donc, bimisa li sous eza yo. Ce qui peut-être au bandaki na ba chaîne mususu ba différentes chaînes au bandaka ko pesa o eza yo na ba ndenge mususu biso pe to lingi na SB to mona yo ndenge mususu donc pesa biso o eza yo. Maman Kalunga, tu es la bienvenue parmi nous. Nous les abakouk toyambi yo. Vraiment, tu es vraiment la bienvenue parmi nous.
pesa biso le meilleur na yo sala musala na yo comme il faut SB ezandaku na yo sila bisalu azali leki na yo ndeko na yo famille na yo bouti musika esika bobanda na SB peut-être d'orchestre boloko kwa zalara wana te lelo bozabi no mibale botrace chemin na bino bosala ngo kitoko sepelisa biso babakuka biso pe na retour ro sepelisa yo na ba commentaire chez nous les abakouk c'est comme ça to lingara batu tout o balingara sila bisalu to lingara batu tout o bayaka ko contribuer na kati ya SB et pas l'impératrice la productrice sila bisalu mama Rosa ya mukolo leki bango donc to lingara bino tellement mingi. Tellement mingi. Tu es la bienvenue, Mama Kalunga, parmi nous les Abakouk. Les Abakouk, Boyambelanga, Mama Kalunga, est-ce que c'est possible? Commentez vidéo, le bas Mama Kalunga, to yambio. Et puis, to like vidéo, to yamba Mama Kalunga, na mute mamoko, to lingaye, to like amour na biso, to like isaye biso Babakouk nde to zalaka. Façon, to lingara batu, tout bayaka na kati ya SB. La kisa amour na yo envers Mama Kalunga. Commentez vidéo, commentez. Boebi ke Dorcas Boloko razara suivi. Na ndenga ro saranate. Ah, ezara bongo. Et kendara moi bongo na ndenga mabeti donc Mama Kalunga, tu es la bienvenue parmi nous. To yambio maboko ya kofungwama. Pesa biso le meilleur na yo. Si la bisalu SB e komanda ku na yo. Ezalambala liboso te to ya sukate. Comme ça SB nda ku na yo. Chaque invitation à SB pesa biso réponse. Dimara biso au cas où peut-être ceux qui osent n'abord occupation na yote donc biso babakouk to yambio tout la bakouk venez souhaiter la bienvenue à Mama Kalunga tout le bas bienvenue à Mama Kalunga bienvenue à toi et façon déjà va passer biso c'est film yo et ça souka na film veut dire que ceux qu'on a raté film te kolela te mais to robenga yo SB kenda bongo to ba ki to adopter système moro déjà on a bino to yebi to a besoin ba tout ba sala kara casting et la que yo faut na kati to yo donc casting na biso to sala et répondre kara na catégorie na yo to na statut na yo directement aux la bienvenue na kati ya SB Mama Kalunga to yambio tu es la bienvenue parmi nous les Abakouk ezalambala sukate yakaka monaka biso si la bisalu ndeko na yo donc et kendara lango bongo ça fait du bien voilà et awatoye koyamba Naomi Bitu voilà Naomi Bitu to yambio parmi nous vous la bienvenue ma sœur biso babakouk to lingara mututu ayaka na kati ya SB oya yaka kobakisa un plus na ye pour l'avancement des SB biso babakouk to lingara ye toza contre yote nous t'aimons si Naomi Bitu tu es la bienvenue parmi nous les Abakouk pesa biso le meilleur na yo la kisa biso o ezali yo to yebi Naomi Bitu chez Herman Kasongo façon pesaka et tolingi surtout découvrir face na yo ya sika na kati ya SB pesa biso sous les meilleurs na yo s'il faut les kabatu tout yo kuti na kati ya SB ya génération na yo en tout cas les cas eza bongo ya musala kendera bongo pesa biso vraiment le meilleur na yo to vivre Naomi Bitu na kati ya film na biso o ya sikeza kokota Babakouk Nana message Mouriza très capital Pepo Nabino. Naomi Bitu d'abord tu es la bienvenue parmi nous. Tous les Abakouk commenter tout le bana Naomi Bitu azala bienvenue. To yambaye na ba bisou na ba cœur. Ndengera ezala Rachel Ngalula. La motivateur ba le babongo. Tu peux la motivatrice voilà. Rachel Ngalula donc Toyambio Rachel Ngalula Yambelang Batouana Nyos donc on vous aime tellement merci à vous.